Coucou la famille, bonjour à tout le monde, bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner de ce matin, bonjour, pourquoi pas bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman leki, olinganga te, nazalaka maman leki na yo nanko, voilà, bande konanga, vraiment ningana, banda déjà ko like émission, et vous allez bien beau like kakabe émission, et vous pouvez s'appuyer sur encouragement ya makasi, vraiment nazo beta secte na yango makasi, yango na osenga bino pe ba merci, na ndenge vraiment bozali peza, bana ya malamu, tango tozo senga bo like, vraiment na moni changement, bozo like émission, ezali bien ko pesa biso makasi, o lingi émission te, il y a toujours quelque chose que okosala, juste au fongoli téléphone na yo, au fongoli YouTube na yo, avant bande émission, soit na souk émission, au like émission, ou bien au like te, et le côté au senga binoka yangwana na YouTube a simplifié makambo, bo like vraiment émission, banda ko like yango, bon déjeuner de ce matin, shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino, boboto bondeko na bandeko na biso ya église ya catholique matondo na bangiste yenge na ndeko na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo. En tout cas bonjour na bare bonjour na témoin de Jéhovah néo apostolique armée d'Isali Dewey Bima tozana église ya MMA. En tout cas, toute tendance confondue, hein, vraiment, binonion surtout, bozali, bienvenue, na sous les baobas, et pas il y a maman le kinabino, simple maman le kinabino, la danoise, boya to décortiquer, likambo etali ya nyongo, bande konanga, et kozala bien, après liwa, makambonini elekaka, soki ozala nyongo ya bateau, bande ko like, ningana, tozana tongo na bon déjeuner, bino moko boyebi, musala papa, musala mama, bande konanga, lamuka ndeko mwasi, lamuka ndeko mobali, tika bilala la lata mozoyo kanga, luka musala, eza pona bonne santé na yo, ceux qui ozo sala te ba muscle na yo banda ko lemba, bande konanga, ekolemba même bato basala na ba bureau ba signaka kaka banini, bakendaka sport, alors yo okenda sporté, au salarate au mimakelo konanda kute kaka pongi ou bien soit ok nanganda au zonge beti mo tour amuke non musala onde to monaka to bimi to zumu pepa sika to zumu pepe ya bien et ko sala malam pe ko tinda yo okota ka banyongo ya batute malam okota nyongo leta comprendre ce ko kufi et nyongo wana déjà banque a futela ngwa assurance nango okomona nyongwana ekendeke nango zéro parce que déjà banque attend yozo defa na banque déjà assuré nyongwana bande konanga assuré yango to sengaka luka musala oyo ke osoki en cas de problème botika kolia kaliaka bambongo ya bato botika ko defaka na mitoki ya bato neti biso to ola mukatongo moko msubo mama mobo ina yebi ekutu te bande konanga kaka na yuke na yebi ete na mona ete alanda kangaka abenganga o mama la danoise nazana biloko nanga moko boye ekangami soki wapi soki nini na lingi na dedouanya na te kaka soki banini soko ko defisa ngai 1500 livres o pesa ngai nazo pesa yango dans une semaine bande kona yebi ete ayebi penga ite ayebite so na zo mbongo wapi so na sala kanini so pe 1500 nazo senganga elekita musona salaire nanga ayebi pete nebise ka mama na yebi yote malgré o menga na landa kayo banda be mission na landa kayo ngabi o landanga te na yebi yote na ko defison bongo te ta musuku tu na batu pe na yebi no defisa bongo pe ba monta wana te ba 1500 nanga te. Parce que ce qu'on déficit mutu da musu da mutu pe lobika ke na kabi yango na bosani parce que ata futi yote olobi a problème izana ngote na sina teke yango hors sujet
mais ba 1500 ne comme ya ba monta minene o eza pe ko sa budget na confiance pa mobali no ba mbongo ebele boke nango wapi ekei wapi bimi na compte na biso ndeni. Bozo comprendre. Alors les mamans on a ça lokola on a désabonné na bikende désabonné na yebi yote kendo luka batu mususu. Bozo comprendre c'est que mutu adenga na défi ake na ye ekutoko suka wapi. Voilà bandeko na ngai tozongeli mo muke sujet ya ndeko na biso Mimi Chikeva. Vraiment bandeko tokoloba tokotia mai na monoko te molimo na ye ezopema na kimia te. Boye bango déjà na misala oyo yatikali kosala na se ya mabele kozala ba warrior kozala na banyongo batu kozala kobunda ba kozala ba libala moko compliqué ko bitumba ko swada ba audio na ye ebimi pe belé ko welela mobali ko lakela batu mabe. Donc bandeko nanga ndeko mwasi wana akamwisi ngai. En tout cas bambote belé pa ya HM yepe molobeli na YouTube na TikTok nazalaki koleka kaka na kutani epai na yazotia ba audio oyo ndeko mwasi ebimi pona banyongo déjà wana ka nyongo moko tolo baka banyongo o ya tiki plus montant on ezali ba 6500 €. Et puis alien nani bato bazana Kishasa mutu akishasa nde yazo ko exploiter bambongo bandeko nanga bo envia ka bato te. Biso nyoso to bado kanisa Mimi Chikeva aza mutu moko ya top. Aza mutu moko boyko lata nini azo préféré alata bilamba ya ba 6000 ya ba 3000 ya n'enviez pas. Tout le monde a battu musu boy concert au concert à Wata ba akei na na maison Versace aka sombe lamba ya est-ce que lamba wana akati yango étiquette akati lamba wana étiquette akati ta musu étiquette te mama alati yango na concert ya wera na concert na ko tia poudre te na kozala naturel a boy ko pakola poudre parce que ba poudre bébé sara bilamba alati lamba wana bien donc normal akenango a staffé azobina kana ba fier papa yango bomoni ba style ba congolais et comment atiki ba montant atiki azoti kapamba te yaya même isaka me o mona ka eloko ne zo djembela na ba plastique o ba tiaka na maboko boye ba longoli te yeba ke tanga aussi sa okeni kozongisa saki wana azokeni kozongisa mote lamba motongo na lati ezo kanganga saka mengo na sepe nango lisute po ba pesa 14 jours ba msupu ba pesa 21 jours ake kozongisa. Sikoyo yo mutu bangi motema ku ngai pe ko defa bambongo po yo po kotaka na maison wana po yo po somba ka robe wana ya yo bandi ko toka ye robe wana bandala tango mbala moko azongela kango lisute eza normal te eza lamba na yo nga bomona nga nazaka be mission na zongela ka ba polo nanga na zongela ka ba chemise nanga pona eza ya ngai. Eza te jona lataki polo mobo na kolata kango lisusu te ezalaka te elambe kufite bako ba Versace ba Kenzo ba Balenciaga bani ebe bakate seko yo zongela bilamba te poani ke bande konanga ko envier ndeko na biso wana Mimi soki Chikeva nani envia ka vina ete moi si wana yazaka pemela ba musicien yazaka boy yango kozala pemela ba musicien nzoka ne pesa nango mbongo te oyebi ke bandeko na ngai kamwisi ngai lelo bato bakomi koloba 6500 € eza mbongo ebele ke ndeko na ezozo akoka kofuta ngo te mais liboso biso toyebaki ke bango pala bango même ba 5000 € eza eloko te bilembo bango balataka ezalaka cher bakechi banini do bakende koyiba ngo na ba magasin. Mimi Chikeva a escroqué mbongo na Kishasa bandeko escroqué bato azo na ba conteneur na pesa nga mbongo na sombelo mutuka mwesho na pesa 7500 po sombela e mutuka awa na Kishasa na poto bandeko nanga mais lukiyaka ba mutuka ya bien pe ya occasion o na Kishasa mutu kosalela ngo même ya ba 3500 ba 4500 ezali biso awa na UK mutuka pe na otamboli na Kishasa ya 1000 livres
Il y a 2000 livres. Souko comme il y a 3000 livres déjà. Il y a 6000. Au sommet, il y a malam. Au peut qu'on gagne même 2000 dans les coloana. Ce qui 6500 wana a ko pesa tanto ba to chata 5000 na biso. Na kena lukeli mutuka ya 3000 na biso kaka. Ya 3000 kaka. Azo mutuka ya bien. Bande ko na ba village kuna pa ba koko. Okozo mutuka kitoko sepeli. Etambola pe mingi te. Mais o kamati pe moi 2000 no likolo o liango pe. Nzambe pa ko mona balobi ke na mutoki na onde ko lela. Au sali ba démarche au na ba village au tali na ba boter au tali na ba nini na et comment ko bima na ba ordinani na pardon na ba publicité ba wapi au luki mutuka ya malam mais pona nini ko sala muninga ba be bande ko nanga ko yiba ko zombonga mutulia et puis olobi ndeko na yo soki zozo to pesio ba mbote bele leki ya mimi oyebi histoire wana. Lelo ba ekolo ba ke bozongisa. Avant na tia ba ojo wana. Ngai nazoka mwa biso mimi chike va bozaba Congo. Me bonaye bakate bolingaka ko bwaka coutume. Biso ba Congo na ebite soki ba Congo nyonso. Tant ngolo ba Congo na ngolo ba précisément ba manyanga. Nga na kufela bandeko na nge belé. Na maman biso akufa maman biso zaki une femme forte, une femme commerçante. Azaki na kota na PLZ. Abande ko defisa batu batono pa ba kisangala ba no batono ba fille ya minene ya mafuta bande ko defisa batu na azaki na yolo na masina. Abande biso mo pe na ndeko na soto bande ko teka siko na détail pour les alambon na biso ya kolia chaque jour l'argent de poche ko kende par-ci par-là abande ko sacrifier tono mobimba juste mbongo wana boza kolia yango boza kozwa boza kosomba to somba ba biloko kolia bandeko mama na biso mkola kufaki avant ebembe wana ekende bandeko nanga bandeko bo like émission ngo tsa ba audio boko yoka ba audio ya suka ya kafu kafu na bon déjeuner boko yoka somo mama tika soni ebembe na yo ekufi mimi chike ba bandi ko pesa ebembe bandi ko pesa soni mukonzi mama ya ba wayo fali pupa mon fils talela biso makambo na soni bande ko botika ko envier bango ba ozo ko envier ba kisi joka ozo ko envier ba manike o n'enviez pas bazane loko te. Balia kaka comme les corbeaux et les renards. Balia kaka na dépend kaka ya mutu kaka tia kolia fromage à batu. Ba flatteur, ba flatteuse. N'enviez plus à partir d'aujourd'hui. N'andimaki te ke moi na moi chana ko tika ba nyongo. Ya batu azoko afuti angote bambule belé. Tina ninge mebie na liwa. Biso na bakutim na biso batunaka. Nani na kacha boye awa ubie boye bi mutu oyo ande azana nyongo mama tiki nyongo ezali nani. Batu ba oyo azana nyongo aoloba. Azaki na nyongo na ngai ya combien. Oyo azaki boye. O pe baso kosa pe bakosi. Après ba nani sikoyo bazana nyongo na ye. Parce que moi il faut qu'il épauler les pepele. Ba ope bazana ba nyongo na ye ba bimi. Nga zana nyongo na nga ya boye nga nyona zana nyongo na ya boye na boye. Ale bocha ba kombo. Ba oyo yo zana bango ba nyongo. Ba mbongo ba cotiser. Soki koko katango basi ba sali ba démarche nyonso ba futi bino ba nyongo na bino. O soki kokite ba zui yango en charge. Ba oyo bazana ba nyongo na epe ba lobby biso bamsupe bona baye ba futi bamsupe baye ba bito ofuta sima bamsupe ba kimi na bango surtout oyo bazala ba nyongo na yeso ba kimi na bango bango ba kimi na mikumba na bango mais oyo yazaki na ba nyongo bino bana na ye bino bandeko na ye surtout bandeko na yo babotami mama mo tata moko pona lokuma famille na bango bana batu kutu te bakoluka mbongo mike bafuta ba nyongo wana mais lelo ka lokola batu bakomi mitema mabe bokomi kotika ba wei bakene na ba nyongo po boyebi ke nyongo eza péché
Même c'est écrit dans la Bible, soko défi nyongo abatu, il faut futa yango. Bino moko bomona même histoire ya la veuve na Bible, ba ye kozwaye bana ne bakene esclave. Ndenge moko pe bana ya mimi ndenge baza wana bakomi be esclave ya mama wana za na nyongo. Bolinga te bana mimi atiki bana na ye ba esclave. Bana wana ya mimi baza bana mikete ya mobali aza papa mukolo abala bota bana mimi atiki mwana ya moins de 18 ans te. Bana wana botelema. Bozana poto, bozora ba 1500 ba 3, ole boso ba perruque, bokoma mama bole la mama na bino misu pai pa yokanza bokufeli mama te. Bo futa ba nyongo na sote bokotika la ba esclave. Noyoka ki bato ebele na live balo balongwa kuna nyongo sexili. Ya nyongo esila kate. Botika ba commentaire, surtout bandoki bazana ba commentaire moko. Ba yebi bien que place ne ba kokote la bana mimi yango wana ba yoki na batoi na bango ba sepeli yango ba kotia ba commentaire bo futa nyongo te foko futa nyongo mama yango na ngai na lobaka na linga kozana nyongo muntu mukili te na zana ngo te mendionga leta na anango surtout na Danemark na zala kanango na loba pe na tika ba nyongo ya leta mais ah, kuna UK na tikala kozwa nyongo ya leta lisute na boya. Mais na Danemark na bandozwa. Na boya ba carte bleu ba na banki na ngana zala na moins. Bande kuna koma na moins te. Soki na sili mbongo na sili ka boy na tikali ka boy. Na zwa leçon. Na boya makamba ko defa. Alors bande kuna ngai. To yoka na bokebi nyonso. Ndenge liboso tozoka na video audio liboso eza oyo audio tangu mama mimi azaki na bomoi ndenge ni basolo laki na mutu ya nyongo bande ko salinga chair de poule o eza nango tongo tokomema ngo dadada mais soki nzaba lingi pourquoi pas live peza la bien bande ko boya ko yoka ya liboso fo ezala oyo oiki nazwaki yango epai ya mama HR Bolanda. Mcha volume. Bolanda. Otiki bloko epa nanga oyo zu bloko non nyonso. Bonsoir Judith. Biloko na oteka na otindelo mbongo. J'ai écrit le bonsoir. Mais oye bosali conteneur na zozo. Bolanda. Otie mituka. Oteki. Zozo azongelo na mbongo. Pona osala ka volonté ya kopesa nga mutuka mami mbula boni lelo ndeko na ngai. Mbula boni mama. Biloko eza mokili ngana otokokufa tokotika ngo. Tokobosa na nyonso atakutu tolali pongi ozalaka na ba millions ozalaka na ba bijoux ozalaka na nyonso bosani. Ebongo na liwa. Okotala ta bolingo ndeko no lakisa. Oui, Zozo aleki ya mimi, oui. Saka ote. Otinda biloko na yo wana nyongo na ngame na tekelo na sonselo mbongo. Nyonso toane. Déjà mama bandeki ko la kaeli wa. Awa to la ka to bosa la ka nyonso. Mama zongisa nyongo na ngai. Bongo soko lali lamba lele. Bandeko pardon to yo ka nyonso te. Boyo ka. Trinera bonsoir. Ona nini? Fafa bonsoir, amazing bonsoir. Il faut que ça la moi reconnaissance ya mukie mama. Nzamba alikola mona kakati na biso ayebi. Sokolo baka solo nzambe nda ayebi. Sokolo baka lokuta nzambe nda ayebi. Mwana mwesa azana kisasa. Afanda na kisasa. Ayebi poto te. Respectata pa oyepe na biloko sali conteneur. Bo sali conteneur na zozo e poto na kakinga maade 17 fois na kochelo mutuka. Oye na ngope oteki biloko zozo azongelo na mbongo mama. Ata yo moko ndeko na ngai tungisaka yo te. Et dérangeaka yo te. O sala nga kaka ba promesse, kaka ba promesse, kaka ba promesse, kaka ba promesse. O tala ta patience amuninga tendeko. Ata yo moko mama. Ata yo moko ndeko, ata yo moko mamimi. Est-ce que soke zaki balola ngo ba warrior boyo kasoni bo futa nyongo bo sangisa. Soke zalaki la Chine. Ba futa la kamamboli na nyongo. Bo futa nyongo. Balola film wana eza yo. Bo sala ba cagnotte. Inga yo. Réaction na yo linga kezala ndenge nini. Bo sala ba cagnotte so. Ozo la kamuninga ozo réaliser ata eloko moko.
tandis que oye na biloko sangisi conteneur na zozo basala bongo tende ko na biloko nyonso ngana otokotika ngo moto akokenda ata na biki akozala nango te yaya omoni ata na eloko ndeko na nga kozala nango te moninga me na se na moi tosala malamu emono oyo babakitoko te ndeko na ngai eza bien te soko olaki moninga kokisa na patiente mingi na patiente penza ata moto ayoki mbula boni lelo na patiente penza comme il faut soko omoni okopesanga te eloko tomoni peut-être motuka eza vie futanga ta mbongo na nga ndeko naza mpe moto ntina tala koka ni elobelako eloko te mwana mama kitoko te ndeko na ngai merci nzambe apambola o azala nawe elongo afongolelo baporte ozwa opesanga mbongo na ngai Donc, Madeti, on a appelé ça qui limite 6 000 € à son billet voiture dans poto. Pour tirer un conteneur, ce peine maille et qui est Kinshasa. Donc, voilà. 7 500. Parce que on a dit, baba, mutuaza neka mutu. Yo moni ngami mina sali conteneur. Donc, on a dit matanga na ngata sali conteneur na zo. So cheki bis na comme que comme la sali conteneur. On lui demande sur comme singa ye. Je te jure qu'au comme singa. C'est pas grave. Ça va aussi moi on a photo. On moni conteneur na ya na on teka bilo na ngana opeso mona. On a pas la pêche promesse na. Bozé. Donc so la nga bon de franchement au décevoir. Bande kosoko zana nyongwa batu fo futa. Ozana nyongwa batu tika munoko makasi. Wana so kufaki wana biesa kufi me yo zotala ngai. So ba eko sengo ka nyongo koma ka kingalisa. Hey bongo za nini? Nyongo ngo kaka eza mabeya yatango kende kozwa nyongo za ina na mngongwa se. Obande kozwa mngongwa se. Oyo ndeko mwasi basola ka kitoko azo senga epe nyongo na mngongwa malamu. Est-ce que bon maman oyo soki mama deti place a gagné ou bien a gagné a expliqué ye kaka que ça normal te pona mona ki conteneur tanga uti ko kunda papa na e a uti ko kunda papa na sala ki ba dépense bande ko na métropole wana ba cimetière so pa kundenge na base so ba cimetière ezaka cher ba tike nyonso wana oyo azofuta ko ebe ko lela papa na poto atikali azofuta na nyongo ya batu ozo pesa priorité na biloko mususu na ba concert na ba nini mais nyongo ya batu ozofuta te place ozali molimo na yo ko pema na kimia te kasi bino bozaka ba warrior bozaka ba warrior bosunga mama na bino warrior te kabo yaka kolobela batu ko swanaka o boye na boye heureusement kuti makamore bandi ko dimne emitela mowe munoko makasi bande mutu mambazo sengo nyonga zo bakato kokufa mukolo kokufa kotika nyonso mais il faut zwa mayele autre sens tem so père kufi liwape mama oyo paza na kati pe bamba ki moi ki bota moko bolanda parce que il va bien que quand na sabe na ik mama matanga lotina umela ki webi pourquoi na umela na zaidi pe umela ana ki mais na mo de mars na ozo ngapoto ozo na ozo ngana sa conteneur ngami mina ina conteneur yo yebiti mana hypocrite na bien na ga hypocrite ngaso na problème na tout na zawo yebisa na zaidi ko expliquer ba na ngani yo amso yebisi na ngatu ne ozawana donc so na o so na ngateki o ngala sali so ngene ni ti franchement na regardez comme une deuxième fois pour ça na o elo ngana yo sana kina yo bosa nyam mais merci ça m'a pas moi ça me peut peut-être capter ma vie ngala yo ça me peut-être oh mimi tikeva oh mimi tikeva mtazolo ça va so ngana o so ngapoto ne na o ya bu to na yena biloko na o tika ata bande kwa zonga pe biso poto ngote bomoni akangami ti aye kozonga poto na cercle bokeba na banyongo bata banyongo bazalaka banyongo ye azio opeso nyongo na moi ti na butu komi spirituel azonga pete nzamba kosunga ngana kozonga na poto ngam na ngana passeport rouge na ngai so na keki sasa nzamba sunga ngate no zonga mais oyo ko moni woka mutawo kinde nzamba kosunga ngai bandeko ba mindele ne bazala hana woka ba bosisi musala
Ok, see you tomorrow, see you tomorrow, see you tomorrow, à demain, à demain. Mais yo comme ça africain. Ceux qui nzamba a sungi biso, ceux qui nzamba la musi biso. Oh, yo za na assurance vite que nzamba ko la musa yo. Il faut le barango tango nyoso mundela le barango tango mundela za sûr que lobi no ya musala. Faut une assurance. Oh, telle la place au koufi bandeko. Et ben meno comme il y a Sony. Maman falo bimisaka audio na tango na bakundi ete ba cotisation wana ozozo azwaki na France. Na o ba kamati ba ke ko pesa bana. Bana wana fali poupa pesa bango soki ba 10 000 euros. Soki ba combien? Il fallait ba futa nyonga bato. Bo futa nyongo. Maman non, c'est fort, on a plus de temps pour nous. Vous comprenez? Mais c'est pas grave. Merci, vous m'avez s'est comporté dans ma pomme. Le bac m'a dit, la fin n'a pas ma vie. Vous comprenez? Merci. Merci, on va être 10 000 merci. Merci beaucoup. C'est qu'on a abimisi wa audio au bandeko. Asengyo 10 000 merci. 10 000 merci na makamni na nyongo muta pesio sombele mutuka oyaka na mutuka te ata suko okome monike a mutuka ngo ezana ngo te pona pesio cash na epe azo compter ta o zui ngo pe o ye na ngo poke o changer me comme na ba euro ya o continue pe na maison ke sombele ngo sakame. Hey congolais nanya loka bino na kolata. Ndenga la lati chemise nga moins cher boye. Na bimi mabe. Naza salite. Non. Bande ko bo tala non babilamba o bolata te na banda. Na ba sapato nano utilisate. Na ba saki o lataka une fois. Na ba lubute wana bando sombango feti pe zate. Tala nano ya to pe mako. Opération ko sombe lamba teti na 2026. Tala soko otambula mutakala. Opération kosombe lamba te. Soko kosombe lamba eleka 20 euros, 30 euros te. Babilo kwa pambala pambata mso moni mwa polo moko boye. Tina 2026. Total soto bomba combien na banda. Nanga moko père. Boyoka deuxième audio tozo kende. Deuxième audio ezana 6 minutes. Boyoka. Oh siko audio batindeli zozole kinae après kokunda. Mimi, Bolanda. Merci. Merci, on va être 10 000 merci. Merci beaucoup. Si on a abimisi wa audio au bandeko na ngai, nani abimisi wa audio? Seigneur Jésus. La famille tout tapoté to aimé vidéo. Sambé. Allô, bonsoir Jojo. Mes condoléances. Oh, si ko audio ya mama Deti après liwa ya Mimi, après l'enterrement ya Mimi, asaleli siko Zozo audio. Aosenga siko mbongo na ye Zozo. Il faut foutre tango. Donc voilà. Maman Deti. Maman Deti. Merci. Mimi. Oya bon marché. Merci tout le monde na kina matanga papa. Oya Kinshasa. Mes condoléances. Les apasses ko perdre ndeko muninga. Tout ça, ça passe. En tout cas, Mimi a sali biso pasi. À quel moment où il s'engage quitté, et ça lui passe. En tout cas, c'est très douloureux. Ils ont vraiment passé Zozo. Zozo, ceux qui n'ont pas de la voice, puisque tu es la petite sœur, il y a Mimi, il y a Zalakanae na poto, il y a Vandakanae na poto. Je crois peut-être qu'attendre les solos. Kozalo yebi nga napesaka Mimi mbongo asombela nga mutuka na poto depuis kala avant même ya voyage oyo asalaka première aviso azongaka poto avant même Brandon ya poto entre umeli makasi kala nga Mimi azalaki sumu ninga te metokomaki famille. Puisque azali kotinda biloko na ye nazokende kodédouane bavitus nyonso bayebi bajoli tout ça. En tout cas azalaki ndeko mpo na ngai. Ça me fait très très mal. Eza passe toyebaki te likambo ekoya
En tout cas, souhaitera que Liwezala akufa tout ça, mais et comme nous sommes toujours sans Nzambe, merci. Toujours pesa lokumu. Na nyonso wana yango wana nasaleli o voice mimi aza na nyongo na ngai. Aza na mbongo na ngai oyo napesaka ye asombela nga motuka. Eza $6,500. Ezalaka $7,500. Kiki apesanga $1,000 kala eumeli vraiment bane etikala $6,500. toyokanaka na ndeko na nga Kiki wana colonel Kiki oyo azalaki mobali amemi Chikeva donc ye afutaki déjà $1,000 etikala $6,500. asombelanga motuka aweyela ngai na ndenge mpe kosala aye koya matanga ekomi po ekomi esali biso nyonso pasi on le souhaitait pas eza pasi perdre vraiment une proche ça fait très mal naza kosenga no zozo puisque tu es la responsable bana baza bana mike toi tu es comme une maman pour na bana yango wana nasadresse na yo puisque ozali ndeko ya mimi vraiment omeka kosunga ngai omeka koyedenga ofutela mimi opesanga mbongo wana oyo mimi azalaki nango puisque nasi tosololaki na mimi je crois ezalaki ba mois de février mars sawa soki nazwi mbongo moke moke nakopesa yo mais vi ke ndenge ndeko azalaki mpe malade naya kotungisa ezalaki te en tout cas na patiente mingi meli ça fait des années eumeli makasi soki okoki koyede en tout cas oluka moyen opesa ngai oluka moyen ndenge nzambe akosunga yo opesa nga s'il te plaît po esunga mpe ndeko na biso esika akei au-delà azwa nzela ya kimia molimo ne mpe pema na kimia puiske nyongo mpe ezalaka malamu mingi te na nzela ya liwa ezalaka malamu mingi te nasengi yo mpenza ndeko na ngai na bolingo ya seigneur na bolingo ya nzambe zozo omeka korevoir ndenge nini okoki kopesanga mbongo wana ndeko na ngai eumeli makasi mama eumeli vraiment je sais mimi azalaki ne moto akobomba likambo te je sais que peut-être oyoka yango oyoka mpe lisolo be moko aloba mpo nayebi mimi aza ndeko mpo na nga tovandaki esika moko tolalaka mbeto moko tosololaka mingi ata ndenge azalaka na poto kuna peut-être ayebisa yo ata ndenge boyaki peut-être abetela mpe lisolo antuka nasengi yo na bolingo ya nzambe ndeko na nga omeka korevoir s'il te plaît ma belle je t'en supplie na kombo ya yesu omeka oluka ta moyen ya kofutanga peut-être bambongo bacotisation oyo mpe batiaki na Paris kuna mes condoléances yaya matiki biso nyonso na pasi vraiment ake na moma oyo on n'imaginait pas vraiment eza pasi parfois dene naende kotala ye abelaki azali na kankokola bimi na ye ndeke ezalaki nango oyebi kaka kentu tokooningana okokota hôpital mpo koobima na yo naye koma ya liwa boye
Suzanne, bonsoir, ma chérie. Il y a pas si makasi, maman. Il y a pas si vraiment. Nzambo ayebaka kobonza mitema, ayebaka kopenser mitema. Il est là pour le faire. Aotika bisote. Ba mamo ba lobaka boy. Ozo kaye ozo loba zonga lisate. Keba na spiritualité. Soka kote liyo ko kato kingwa kotoyo. Nyongo abate umela mama. Ndengo sala ba ambiance. Donc denga zaki ba ndini ba warrior. Ata el kota bando zwate. Nana ba fana. Moi c'est kitoko, moi c'est mwana nanga belle fille nangai. Nana, na mona kayo zo kende pe kochi zo pesa kisi njoka mbongo. Mana 6500 eze lo côté. Eze lo côté na famille na bino. Eze lo côté. Eza ba mbongo mo kaka ya bongo yaya. Ata na 2 mensualités, ata na 3 mensualités. Solo la na mobali na yo. Bonore nani mimi bolongoli corps na ye sokata boyeba ki fallait bokunde na kimbantseke fallait bokunde ta na mpentseke fallait bokunde kuna na suka mboka bozwa mbongo na bobebisi wana bofuta nyongo ya mama wana même so boyeba ki ya bote eza kitoko te donc eza lokumbu te nana sala yango kota masolo wana bino pe bana boyeba ki boza be esclave zozo leki ya nani bimisa bana na ya ndeko na esclavagisme ce qui n'est esclavagiste ce qui n'est esclavagisme je crois l'esclavagisme oba koti oui esclavagisme oba koti ba komi be esclave nde bazawana babando sale la mama wana bako bonga te. Boye na bino kocha ba commentaire à gauche droite te bino batu boye ba nyonso lokuta nyongo eze loko mabe ngai bandeko nanga so nazana nyongo na comprena te na simbali so mbongo na maboko te bandeko to kende nge to sisa pardon ozala wana pona ko simba mitema kopesa makasi ko soutenir mama za makasi soutenir bana minute bazotalela yo soki olimbi bango mpe baolimba soki ozwi makasi bango mpe baozwa makasi. En tout cas merci beaucoup Zozo, nazozela vraiment une suite favorable epai na yo ndeko na ngai. Merci mimi akeme famille ezali on est là totikali famille ikambo ezali kobenga olobi tout ça totikali famille Zozo ndenge ozaleki ya mimi ndenge mpo ozaleki na ngai komeka korevoir vraiment opesanga mbongo wana nabondeli yo ndeko na ngai. Merci vraiment. Alors Zozo na bosanaki kopesa tani ngazo senga pardon lobi na fuka mi na bondeli yo opesanga bongo wana pona ni nazoloba ba parole wana parce que lingi bana mimi bakota na kati esclave te boyebi place maman azwaka mbongo te avandaka na bon marché boyebi te soki mbongo ala banda kosanza wona nguma ba congolais botika makamba ko defaka bambongo bato ngala dana so na defi mbongo mutu nazaka na bloqué na kozala su na bozuite fona kauka na yebi ke tokoma na suka nga moko pe na komaka na suka na richesse te bande konanga biloko nyonso toyaka nango na media te ona kopeka na suka na zuka ba bijou na ke kosimbisa bande konanga nazaki na choix loko na sala te tokomaka toza ba riche te eloko ite bande konanga muta kosa te na envie pas même banda ko tovandaka ela dano zinda kuwe cuisine bo yanga ite o naza locataire lobi pe mukolo ndaka lobana nateka ndako nanga na bobima nakobima na malembe na ke lukanda ko mususu ezaka ke naza na ba kudei ya kozwa bandako ya bien parce que ça nango bandako a privé mais soki l'état pesinga le ndako ou bien pesi biso le ndako ezala ya mabeza ya malamu ndako ya l'état baboya yango te na ozwango kame no bongisango bandeko
bolingi kaka ngata moto azoya azorouler na voiture azosala émission batu asala ta accident bino basi bomona moto azorouler na voiture azosala émission pour le cas batu ba envier yo bon sala ba accident na tine bino maloba oh nyoso bando rouler na voiture azosala émission camion munene ya kotuta ou bien que tout en a poteau gare voiture tu peux si bambote belé des frères na biso salaka na Afrique du Sud o gare voiture na yo après ça l'émission yo zo mema ozo kanisa nini ya oko ozo okanti obebisa mitema banana parce que ngamoko lobby na bimaki na zui taxi ya Uber ya Uber babenga kango bien biso to benga Uber et meminga taxi ya Mercedes a sika oh menga mona bien na koti na Mercedes a sika ya ememinga tina ndako tem su yo voiture ozo la sabato ezana ngo eloko te oh boni boyeko botika convier siko songa na zakio na kati ya Mercedes wana na ko sape ba snap nanga tango pa chauffeur na zo parquer na ko batu bakolo balada na sa comme na Mercedes n'enviez pas na komi na suka to si sa audio to si sango kaka na wapi bozela oh il y a téléphone pour ceux que les gars contactent un numéro n'angezali plus 243 numéro n'a pas bon n'angezaki pas mimi $6,500 eza $6,500 na pesa kae asomelanga motuka someka korevoir yango puisque c'est toi la responsable, tu es la petite sœur de Mimi. En tout cas, Mazozo vraiment na sengi. On va voir problème Wanda s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci à toute la famille. Merci vraiment. Voilà, bandeko na ngai tokobi na suka émission. Botika la malamu batu bozala ba nyongo yaya nyongo eza mabe makasi soki boye bakangote tika bidefa tika kozwa ka biloko ya batu eza malamu te tika kocha bana na yo na sous la prise du diable de malédiction molimo Mimi Chikeva eza na kimia te eza kaka mama oyo teke ya défi boya zala ba nyongo ebele alors yonde konanga yesa akufi biso bato to tikali to zwa mayeli liwe lobaka te eza na ngonga te omoni zwali na yo na banki ngana lobango parce que kuna tango to futa nyongo zo futa na assurance na yo soki boye barate tango to futa ka ba nyongo banque aza assuré soki lelo zate oké na nyongo te parce que c'est l'assurance. Mais bino boni ko defa pa ya batu boni ko kota ko defa na ba oya ba intérêt tango ba intérêt ko yela yo belé eza contrat yo kana ki bongo contrat eza oral contrat eza la ka verbal pardon yango peka oral contrat eza écrit bon mona kate na signa ki wapi te oyoka ki ondimaki tango bakoko na so ba eba ko koma te bando sa ba contrat ya ko koma bando ko sala ba contrat ya ko koma ou bien ça qui ba contrat verbal. Yaya, à bon attendeur, salut. Likez, mission, partagez. Et commentez pas Zozo. Zozo, na bengo 3 fois. Libérez bana yaya na yo. Ndima ko futango. Et oumeli nango. Attention zo PC 300. Attention zo PC 500. Attention zo PC 250. A ondima na e. Solo la na bana ya Mimi. Bango nyo so bazwara quelque chose. Chaque mois ba dispose akata 100. Yopo baksakata 100 ata 400 ekenembang senga fali pupa senga nana senga ba warrior koyoka sonité sale mission benga tala danoise lekawa loba ba warrior s'il vous plaît bo sunga bo aider ba opesa tant basala ba cagnotte ba warrior wana pe bango pe ba chinoise basala ba cagnotte be senga bango ba pesa bo futa nyongo. A bon attendeur, salut. Yom to futa nyongo, te futa nyongo. Ke luka musalo bando futa nyongo bato. Ok? Tika ofana nanda ko defa bambo. Ke luka musala. Biso to nyo kwama. Pona to liaka le yo benga biso. Oya ko defa na mundu kona biso. Nga ko benga ngate na opesa nyongo te. Benga ngana kabela yo. Nako kabela yo men nyongo te. Bye bisous.